par rapport à l'immaturité. Voilà. Janvier yebi yo yebi donc non molo molo. Donc biso to lelo. Moi ndenga lingi te ba comparer na bibi kapinga parce que bibi kapinga ya lobi ke bibi kapinga abima liboso na ye. Ben je m'excuse un peu parce que les garçons dans le balikamna le bango franc. Voilà. Je dirais Sarah Tola, on est zanga, on est appelé. Tu peux choisir Sarah, moi je dis Sarah Tola. Sarah Tola, ce qui a côté parquet, et Zamakamounaye, à Sala Kerrer, à poster qui m'oubali à Batouaza, na YouTube. Voilà. Mais Lelo, il y avait plein de gens, bah ça qui émission, bah ça taka qui vit comportement wana. Et puis comportement wana, bah tu es belé, bah comprendre en côté. Plein de gens disent que tout ça va jalouse et tout. Na qui jalousie na biso, non te posta moutou à zan dehors à YouTube. Bah tu vas fan na biso va comprendre que tous s'attaquer plus. Il y a postaka. Une fois, Sarah to la posta. Moi, ça déjà. Moi, na papa n'a la vie. Donc, la baby Sylvie n'a rien sur moi. Quelque chose, bon, on y a son vie. Et puis, il y a un bon ou un bon. Mingi na YouTube, bon, comme bon, on a ma vie. Voilà. Merci, mais Sarah Bolingo, côté là par rapport à Yéna Karen, banda côté tia minuit. Moi, je me réveillais à minuit. On a été à Biloko à Karen. Au moment où on est dans le babou, on comprend dans le gafi, on sent que c'est dans le Biloko. Quand on a vu Sarah, alors on adore, donc il donne la vie. Et puis là, on a eu au hasard actuel. Atika kiti moro babim ko Karen on ya kin over na kiti wana. Donc so ina komi lelo, na tala kabelo ya kuna Karen. Parce que lelo on finit mutuana. Mais allez-y comprendre. Voilà. Nga la préféré, est-ce que tu as une question ma bé, alors bah qui bien, a préféré qui kala na ye. Qui kala Karine. Vu que Mamouya sala na makaba Karine. Nga ce qu'on a Karine, a préféré 1000 fois mon tacalisation montée. Pour ça monter. Mon tacala Karine ça y monter. Ah, pour nanga. 1000 fois et ça la monter ou pas, 1000 fois mon takala ya Karine mon compte que 1000 fois mon to basala e comme na. Donc aux hommes c'est lo kaka makamboloba. Donc obi mazoba à vie. Pour aux hommes c'est lo kaka. Donc nga la mona kae am tu mora antela e ba lo. Mais Sarah Maman Yasikeye Stoli News TV. Stoli News TV. Ah beaucoup tendez. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Maman. Voilà, merci fidèle internet, en Australie News Télévision, chaîne d'actualité, chaîne Sarabino. Vous avez déjà ébélé Yakolanda émission Lobato Yoka présenté par Paul Mukendi, mon asuka ba Mukendi son zakane sengo. Et vous allez débat ba télé na bino, to ba télévision na bino, ba ordinateur na bino, ba chombo na bino, merci na bino bo koto bo liker et bo partager émission et ba commentaire na bino et zangate, surtout commentaire. Merci. Voilà. Léon na plateau na ngai na Rosala ngai morote na zali bongona Sarah Bolingo, première dame de la presse, bakisele moi Nzambe, bakisela isusu Nzambe na bango charge likolo na yango. Voilà, merci. Rosala na analyse par rapport ya makambo yo kolika na kati ya internet ou eza bongo na kati ya toile. To moni ndona biso Sarah Sarafina oyo bakanga kitango abimi ko sala live ko attaquer na Karine Mokonzi koloba vraiment oyo amekaki koloba selon ye asimaki pende ko na biso nene ya oyo akote la ki mais naza bongo na Sarah Bolingo to kobeta biso na ye to kobeta pe lisolo ya Kenya na mbunda oyo auta ko zonga na Kinshasa to kobosa na pete to kobeta lisolo Sarah banda longwe place azalaki na Kinshasa Monde TV ti lelo alimo ki vraiment minimum ko lebele bato ba ko tunanga bona Sarah kenda wapi mais lelo nazana Sarah Dio bolela meilleur Dio du moment parce que ce qui n'a yambi Sarah wa bato zaka abuli basaka abuli derrière la caméra Gimbo ma réalisateur patron l'assistance Janvier Wata Mokonzi merci pe na noko balane non ko fati depuis Maroc bino tout bolinga pour le Mukendi j'espère que Gimbo moza déjà même langage nanga fungola déjà plateau bande ba mona déjà mbinga ya mwasi moi si Nzambe. Moi si mbinga moi si nanenga munene. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour problème Mukeni. Moi tu kaba Mukeni. Bonne santé. Sinon ça va, ils ont mon la musique. Ils ont mon na penza. Ils ont mon tout va bien.
Moussala y est payé qui kitoko. Et qui kitoko, qui n'a kitoko, tout n'a janvier nous fait qu'il est pépélé. Pas de gratuité. Le bito? Pas de gratuité. Pas de gratuité. Pas de gratuité. Janvier. Et le mot que j'avais dans le barango. Chef de l'État qui sait qu'il Chilombo, ayana classe, il y a gratuité. Voilà. Il y a bien boyer na YouTube gratuité zati. Tu retournes à Mituna, pour biso nous avons Mituna. Sarah, il y a bisa biso et salement mi kolebele au limo na réseaux sociaux, ça qui dire quoi? Bon, pour lui, mon réseau social c'est trop fort. Et ça que na pema qui vu que na mano luka place ni na ocha mutu ya malamu. OK. Mais na et que on a limo na ne ku kotala na zonga na mo sima, ne ba place ni na ocha mutu na place ya malamu. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont un message non va comprendre yo mais aux agues na Kinshasa monde apparemment aux monde na sous nati. Je ne travaille plus là-bas. Et la famille est restée. Mais comment expliquer biso tout le monde a dit na yambaki janvier ni miso moko na bisinga ada Jozo bibisa o quand tu demandes na kati ya YouTube to linga ngo biso sauter apparemment on dirait bino na janvier bosali complot mo lo bakala ba adage moko janvier à janvier Sarah Bolingo maïle à janvier ça maïle à Sarah Bolingo té réflexion à janvier et ça réflexion à Sarah Bolingo té je quittais Kinshasa mon télévision nanga moko na janvier voilà na ba propos nanga je quittais là-bas dit que na mona que et je simba lango li sous que na travailler kuna na ça qu'on a posa na évoluer ndenge na lingeli ko ndenge na lingela ki kuna bande sous kopesa te e bande kopesa te kuna nini to mon kono sala ba meilleure émission kombo ça arrive vanda fo mingi na Kinshasa moi pour les mots qui dit na lo barango toujours que YouTube ba kende ba lo ba réaliser église te mais nga na lo ba YouTube eza place à moi je dis toujours que je ne suis plus là-bas parce que on a la ligne là qui ndenge kendele qui ça soit clair avec nous na lo barango église te wana batu ba yebi pourquoi ba lo barango et église te merci tout le monde a pasteur te et ça na master pas de gratuité ba zo ba comprendre pas de gratuité lo bini c'est que kuna ba na futa yote non na lo barango chaque fois non Diaz c'était un frère pour moi voilà je faisais tout par amour. Je me suis dit une fois que na mona junior Diaz pour janvier. Janvier ça monanga ya tongo ya banda. Donc une fois Janvier était venu me voir, il est venu avec Junior Diasso et après des jours on a bengi Junior Diasso. Là on doit travailler. Pour te mettre pour ça la moi bolingo ya famille ndenge kidara. Bon, comprends bolingo on est là bas. Bolingo famille tout ça soudé to matcha musala. Là to zaleli e mata moi mukie. Les relations amoureuses te amoureuse. T'es tant déjà ton marié, tu connais une relation amoureuse mais il est marié quand même pour respecter statut naé. Donc le bien ça et comme ça là qu'on a ici janvier tu me soutenir dans donc on faisait tout par amour. L'amour on a toujours avancé tu quand on a expliqué parce que on a pour ça expliquer l'amour on a comme quoi avancer comme un moment moko boy souci na biso pe comme dit que malgré tout on s'est comme quoi bon à moi petit à moi 10 francs mais na 10 francs on a des singa Sarah Bolingo moi je disais toujours à janvier les a YouTube on peut aider quelqu'un mais comme à un moment moko biso pe tout ça voilà mais quand je vis que non ça ne marchait pas n'a pas propos mususu pe comme on dit qu'on peut mentir tout toko ko sa public mais conscience ba ko sa en haute voilà na lo bango made fois et ça na ba émission na pas na mona ba maman télévision toko sa public mais conscience té quand je vis que ça n'a pas marché na moni ba tourner ça moi je dois être clair c'est ça ba tourner ça c'est les cas qui et comme que la liboé alobaki je me suis dit un responsable un titulaire on a lingala songi je me suis dit mukolo ya chaîne azalo pas patron à salisaka patron sur amoni o songi yemo fa vanda e bandeni ekini mais quand je vis que je m'efforçais j'appelais janvier to fanda trop de tout ni ça wana salamabe mais je vis que malgré que ngai to fanda to yokana kité ya on a vanda nanga na créer mboka nanga créer mboka na yo et c'est-à-dire tout monde na yo mingi na mwana ba maman so mboka na yo za mwana ba maman mboka nanga en tout cas pour vous dire vrai mboka nanga eza mwana ba maman TV mwana ba maman TV je mona nanga pas Myriam Mampula elle encore on a FC janvier Bolingo par rapport à visibilité mais ba chinoise boya na mwana ba maman TV
pa Miriam na benga ka cousine Miriam ana mbongo ochanga te ah faut tout clair Sarah so te comprendre bien c'est que comment il faut déclarer droit na bino apparemment de na biso pesi moi je ne peux pas déclarer droit janvier pas ko déclarer droit te mais ndenge to wandaki ko kendele moi so boke na amour wana ya osala musala et comme étape par étape parce que étape to komelaki et comment il y a pas ça bien moyen parce que to moni que to comme na stade auto chaîne comme ko tsambongo chaîne ko tsambongo te bana ko tsa déjà mbongo mais comment ki na stade auto lingaki na bolingo na biso parce que tu peux to bandaki bana ko tsambongo mais to yebeke to ko bouger de côté ndeko na biso mingi eza mbongo ndaku mbongo ndeko na futa ndaku bana ndaku mais est-ce qu'on a moment komaki et comment peut kokoma biso pétolia mais quand ça n'a pas marché on a laissé tomber voilà comme songi elo ni la kati na bino songi parce que nga songi ba ndaku na nga tango lobiki komaki mambo tunisa songi ni neza koleka entre bino oya tongi junior jazo to yo ke otonga jambe ko to songi da bien compréhension compréhension mais en vérité ce qui pour ne pas retenir et le propos est ça que Sarah le l'a quitté qui chez sa mort des années pour te le bien béni immaturité nous devons être matures là na DGA qui chez sa mort non je dis immaturité en général tout ça qui est bien parce que moi je connais pas un accord ba immaturité koma ke belé to so ebate nani aza nani ayebi koloba nani aza pende na place wana so baloba ka nani kolo makam c'est trop dur place au respect na oya te balomwa c'est la longwa na voilà Junior Diaz reste famille un frère pour moi Junior Diaz reste moto na sala ne ma moment est belé plus fort oh so na vandi na ebike te fona sala bo ko chaîne sala. Donc je n'ai pas le temps de minimiser quelqu'un. Par rapport à l'information, le bio est donateur de la chaîne. Non, je n'ai jamais été donateur. Les chaînes n'ont raté. On est à YouTube. J'ai à YouTube. Voilà, mon YouTube est créé loco. Mais on a le bika, je n'ai pas par rapport à l'immaturité. Voilà. Merci bandeko tokanga mesika mon côté j'espère que boyoki ezaki na ngonji seka pona oyeba parce que ndeko na biso limo ki vraiment tamula ye azomona na société na kati ya réseaux sociaux Sarah Bolingo j'espère que vous a moko ya ba animatrice ya kati ya réseaux sociaux to mona ka oyi na kati ya YouTube ndeko na biso Sarafine du temps na lo ba Sarafine ba yebi ta ota ko tika ye mais après avoir kobima ataka na Karim Mukonzi ko se comparer na ye alobi azomi préféré ba kacho na ye ke mutakala ya Karim pesa na kati ya réseaux sociaux ba mabene ba biloko belé yo antake moi si ba comparaison on a quelle analyse au ça ben je m'excuse un peu parce que les garçons ont le balikamna le bango franc voilà je dirais Sarah Tola on est anga on est appelé tu peux choisir Sarah moi je dis Sarah Tola Sarah Tola ce qui a côté parquet et za makamuna ye asala ki erreur a posté qui mobile ya bato aza na YouTube te voilà mais lelo il y avait plein de gens bah ça qui émission bah ça taka qui vit comportement wana et puis comportement wana bato ebele ba comprendre en côté plein de gens disent que tout ça ba jalouse et tout na ki jalousie na biso non to posta moto aza dehors à YouTube te bato ba fan na biso ba comprendre que tozo s'attaquer plus ya repostaka une fois Sarah Tola posta moi c'est Junior Diaz elle ne fait pas partie de YouTube. A posté ban na Junior Diaz. Baza na YouTube te. Donc l'air a posté sur son. Mais pas le baba ne peut pas poster. On peut poster après quand même. Bana na ba sala émission. Bana na ba sala émission. Ba sala rabat télé réalité na ndako. Baza na YouTube. So bo beti penda bo mo na bana ya Sarah Tola na YouTube. Voilà un peu. To ça jalouse à Sarah Tola te. Au moins ba kimi ba na YouTube. Ba ya la stratégie privée na ba monter. Et puis vie privée paye lobby te que moi meilleur na vie à moto. Meilleur vie à moto eza que autant la lobby ezangeni. Le janvier à cause ça c'est le côté mais à travers ma relation à janvier à travers ma la janvier et ko sunga bana ya janvier lobby. Le loso qui caché babani caché judiciaire no et baby eza plus malheureuse. Voilà. Nga la préféré yo ko tuninga question mabe aloba ki bien a préféré ki kala na ye. Ki kala Karim. Vu que Mamouya Salana Makabakari, Ngasko na préféré 1000 fois mutakalisation montée. Pour ça monter. Mutakalisation est montée. Ah, pour l'anga. 1000 fois, est-ce la montée ou pas? 1000 fois mutakala ya Karine Mokondi que 1000 fois monter au basala et comme on a papa nae.
1000 fois moto asala ko bona papa na directement aux attaquer na Sarah. Est-ce que makambo bolo bagana bona preuve nango? Oui, preuve nango eza parce que moi beta histoire à vinae. Voilà. Papa na ya kushana ye. Siko soki les gens beta ba histoire ana na vie donc faut ebelo New York lo banetango eke. Ngala nzimi na nga moto abima atana 50 mibale ke na bimina na papa na nga na vie. Donc na baby CV na nga nyonso mbala. Donc quelque chose ba mbongo nyonso na zana na vie. Et puis qu'il y a mbongo et mbongo. Mingi na YouTube ba luka mbongo na ninga mabe. Voilà. Merci mais Sarah Bolingo côté là par rapport ya yena Karen banda kota ti abimi Karen atikala ko lo mabe monter contre ye. Karen na lobaka ke lo moko ki bisika na eza bisika ya bien ti. Adage wana par mon dire. Mais c'est normal à tenir quoi à Simba Karen. Obi moi je dis souvent dans le bon mouvement calme. Moi je dis souvent Sarah a tikali zoba ya YouTube ya libela. Pardon? Atikali zoba ya YouTube à libela. Comment atikali zoba ya YouTube? Oui, bien sûr qu'inga Sarah parce que na ça janvier, idole na nga numéro 1 à YouTube Sarah Karen. À l'époque là internet Sarah gratuit. Moi je me réveillais à minuit pour na ta biloko à Karen. Au moment où on est na lobabo, mukoka na ogafi ba osong sera biloko wana. Pendant on a biso Sarah alobako ke na adora donc idole na nga ya vie. Et puis ndaku na ye o azana ngo actuel. Atika kiti moko ba bim ko Karen na ya kin over na kiti wana. Donc so ina komi lelo na tala kabelo ya kuna Karen. Parce que lelo ofinga mutu wana. Mais allez-y comprendre. Bon ozongi selo kaka makambo loba. Donc obi mazoba a vie. Poto ozongi selo kaka. Donc ngala mona kae amutu moko antela e ba eloko aluka. Mais Sarah moto asala ba santa bu moto lo ba bêtise ya mabe penza parce que déjà zelo mo bana ne ba na kati réseaux sociaux ko yoka moto atanga ba li ba ma ni ntanga ba li ba ma oyebi déjà o ezo signifier na moto oyo ba monta une vidéo ba publier aux autres préférés là. Bon moi je ne connais personne parce qu'on dit dans la vie on a monté na YouTube na ndenge na moi le truc que je fais sur YouTube na s'imposant na mamba fivette et après ndenge na ngati ndenge kana s'imposer le lo mo bele boye ba beka Sarah Bolingo na bi ye mo pa yebi pour anya sala sans tabou mais ma beza que lelo azomi mona so mi mona wana ezape na batu o baleki na YouTube mais alobi ke bino boza jalouse na bilo na ye et tant bino botia keka ya mona sala ko ya mona sala mona ko vanité de vanité parce que elle a azana passé mon robot et moni biso oyo janvier yebi to ke na molo donc biso to lelo moi ndenga lingi te ba comparer na Bibi Kapinga parce que Bibi Kapinga ya lobi ke Bibi Kapinga abima liboso na ye donc yepe pour akoma lelo place aza anyoko ama parce que malheureusement anyoka mi mais akoti na ngope na ndenga mabende ba ndenga ba okina ngo calmement na ndenga propre tu vois maintenant moi je ndenga mabende akoti tu wapi siko na boya lo bango mingi parce que ezana itango eke et ça la moi propre te me kokota de atango lo ba déjà ba ba moi déjà ko ndia kota église mo boy on dit que d'abord mon attends pour te faire comprendre que bateau ba tala biso ba comprendre ngana ko le kana émission te na lo bala mutu ke Vivette Mayamba yo to lukanga na nenga YouTube mais ngai no luko na nenge mususu en dehors à YouTube ata mutu aza zo ba comprendre mutu azo lo ba bo lo ba bisikani na lo ba donc pour les ko ke non la criminologie o ko lo ba ke obomanga o ko lo ba na ko ma prudent tambola o comprendre donc tout rabazo baté et puis bateau be batala biso bazo baté. Voilà, c'est là qu'on a bien moi si amusé on dira ça numéro 1 à minute sur la YouTube. C'est tout nazo tika na sisa. Tika na sisa. Ceux qui te suivent via Bibi Kapinga na via de qu'on a biso ya moi si Sarah na ebiti na bango mi balé. Na ni penza ko sala na top par rapport à makam. Moi je dirais la vie de Bibi Kapinga et la vie de Sarah tout ça dépend de la personne mais Bibi Kapinga ça numéro 1. Voilà. Mais ça dépend de la monde parce que tout ça peut pour nous comparer vie à mais comme il y a une comparaison Bibi Kapinga numéro 1. Est-ce que ceux qui Sarah ça a un problème na nene ya il fallait citer la combat carré azan un problème na nene ya tenga lo ba chaque fois na janvier nene ya azan zoba mort numéro 0 voilà. Moni zoba numéro 0 et ba basala te ti moni kanda za poussière bongo na mentalité ne paye ba la poussière mais muto na auto landa auto senga de bana Sarah muto bongo benga non est-ce que elo esali défaut nene ya alinga la kisabata YouTube ke moni bino no soni boza contre ye ngana ozala pour ye pona pour ye wana mwana mwasi na shikwa ya simbie ka wana parce que ba yebani bando bengana bando tongana abi yango ba ko bengana ça janvier bon Karina nga mbajara ba fille mo ba liko adopter nyonso ko ke la bato ma mais nene ya aza vrai chora bato YouTube
nene akosimba polin akosimba boye ofa basabela ko sola la mundu nyonso mais oyeba ndenga otreke donc ayeba ane pe ja YouTube te yaka sa kwa ayeba ja YouTube mais so nota mamba sala de comprendre que ata vrai zo ba pena ba YouTube so nyonso nene vrai zo ba penza ba YouTube oh oui c'est vous ne Sarah lobi que non bavanda ki bazotonga grâce batongi grâce après amoni susu nene ana fait grâce on est ba makamna bon bon ba imdi bateka mamna bon ba imdi bateka mamna bon mais er pas bimaki mahamba ba kashona yiwana a féliciter ki nene ya après avoir après baluki nene ya bon ba on nyonso ne bazana ba nene na mona nene aye ba heloro baluka kate ba nyonso yo comprendre ate Sarah sur le côté li il va être équipé a comme pour la nanyo donc nene ya na Sarah 1 plus 1 égale 1 apparemment de bakenda ki PF ba biya yoko ta tumbanga pena tumbayo et wana ya mamna ba mais 1 plus égale 1 na nene na Sarah to voilà batu bazali ko lobaki mona ngwaza ka mona moko boye ay baloba to baka bébé to mona Karine la kisaki batu be d'après yo d'après moi, je dirais, Karine Mokondi, que Dieu te bénisse. Zambia, Olangi, Aza plus fort. Voilà. Moi, je regarde l'histoire de Karine en dehors, il y a YouTube. Pourquoi je dis ça? La fille, à ça, il a vu sur le scénario, le scénario, on a un combat spirituel. Voilà. Chez nous, là-bas, au combat spirituel, il y a de prières. Na ba maman ba bota raté, il faut amener bana popi. Donc, il faut que maman na popi. Au ça le roi au bota déjà. Je crois que Karine Mokondi à Salango, je me suis dit que Karine a la foi. Nyon sur Karine et Banda a la foi. Pourquoi je dis Konzima? Pourquoi je dis Nazala idole à Karine? Nazala idole à Karine parce que Karine a l'accès à tout délire. Mais là c'est ma délire Karine craint Dieu. Voilà. Lelo Karine a bota mwana o bato ebele basala banalise bato ebele basala banalise ana na ndenga ba vie janvier bayebi na bango consciemment ezala moura bato nyonso ezala sa pini mama mongol ayebi ke Karine a bota mais batalaka ne basala apparemment pour comment ngambo la Chine oh ngana chinoise quand je vous dis chaque fois que nga idole nanga numéro 0 avec Karine moi je me réveille à minuit pour d'attendre à Karine donc je suis chinoise voilà tout ça là ba sembla te attends bina chinoise te ba to ba mona nga na sala de mission ba une chinoise mais je suis pas venu parce que chinoise a soutenu nga non na linga Karine ko Karine comme ba chinoise ba zara na simanie je suis chinoise voilà merci j'espère que tu comme que na suka ya émission na biso to za to itapina molo dernière question to ka bonanga na yo Sarah Bolingo ndiko na biso Kenya waza ki ba terre. Bon, mon petit monde, pas Maïso Fabregas. Tout le monde a zongi na kiete Kinshasa na habité. Asali malam ta sali mabe. Bon, moi je dirais, si on attend la Kisara dans le baquet, il y a un problème spirituel. Mais de l'autre côté, problème spirituel comment? T'es ma famille. Famille le qui est? T'es Colin, nga lo bala vie na nga. Ata na ke poto, ata souffrance en deni, auto ebisa massive avant na bala démission. Na lo tata ba papa nie, bolim sanga pour na phrase. Na lo tata nga ta ba papier. Na sorola nga ata ba fesula, ba babi nga ba fesula ba koko pour na gagner l'argent, tu vois? Parce que il y a de réalité na kina. Oye ba na simba wapi na kende wapi. Yo sko futi mbongo te, o kimi na yo. Otika na poto mozongi. Tu veux venir faire quoi ici? Voilà. Est-ce que Fabo a remémé sous na poto? Tu n'as confirmé malba Fabo. Tu n'as confirmé ma Fabrice Alobaki. Fabrice Alobaki est atani balé ba ozongaki. Na confirmé et spirituel. Mais ce qu'on a vu sur salaire moi au novembre napenda ko luka tali pa 1000 francs. Na quel coûte na 1000 francs pour moi 500 coûte en janvier na nzela ya 1000 francs. Voilà, merci. J'espère que ceux qui a Sarah Bolingo, vrai ou faux, toi ça biso ele panzimi nous a songi. Immaturité. Voilà. Sarah Bolingo, vrai ou faux, comment luka moi secret na yo mais ma passion monter moi ça likolo. Ça peut être aussi vrai. Merci Sarah Bolingo, quelques dédicaces na balandi yo. Na ngate mo janvier mingi moi maman na ga bo ma relation. Dio na janvier. Mais la musique j'en vais monter derrière la caméra, je dis merci beaucoup à Gimboma malgré tout c'est la famille, pourquoi pas Massive à Poste Pilate que le Seigneur m'a donné. Poste Pilate. Oui, mon grand frère le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné un grand frère. Voilà. Voilà, merci. Merci Nabina Nyoso pour l'andaki numéro de téléphone un peu cité. Numéro de téléphone dans la somme de 4 janvier Bozuinga. J'avais un manager manager. Moi maman la ngai. Ah, vous allez bon ouais. Toi la vidéo peut c'était na YouTube. Ah, YouTube est là bon ouais nga opesa ba. Bon, j'aime bien bon. Et on est là le ba YouTube est là bon, moi ya bon ma relation janvier. Soit bon mi pa la ngai tali payer, mais na bi ke nza bosunga.
to bomaka pe déjà de zonga rapé na lo bani ah voilà noko balen tayela nga makambo voilà merci ça chance té polé obi ba te chance té ba tala misu ba to fungula mazongo na bango ba lo ba o pe kalaté soki janvier afinga bato eza be rare à janvier lelo to vivre na époque mususu bon soki toyoki kaka o topesi bango mpo j'avais pesa bato bamo ebite to bakopesa bino peta 4 mois voilà merci na bino nyonso bozalaki ebele ya kolanda analyse oyo merci na bino nyonso mpona plaisir oyo bosalinga bodisposer temps na bino botali yango ebandeli ntina suka quant à moi je vous dis merci merci pe na Gimboma oyo asimbaki bilili merci na Janvier wata mokonzi pourquoi pas na Magali Kongolo la cassation voilà merci pe na Noko Balen Noko Koufat maman Sylvie Baena motema papa Guy Baena la consulté de la salle italienne na bosanité maître Feka Dibu esprit libre totomba foka de Barbase ce que yobi monsieur gauche msamba mon droite mon vieux ou atika la nanga merci na espace kitoko yo JM fashion ça dit ça maison d'habillement ah bateka binza biloko binza ya poto ah la bilamba ya poto merci na bilongo so merci na gérante vraiment comme Marie qui m'a massive vraiment merci na bilongo so quant à moi je vous dis merci bye Maman Yasikeye Starling News TV Starling News TV Abo Kutande live show culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.